Fidèle internet de Erotech TV officiel de chaîne de référence, bienvenue sur votre émission. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandé dans le baraki, abonnez-vous, ma CV, ma si Erotech TV. Beaucoup d'informations, il y a vrai ou non, moi on me sent la bien, on a temps pour nous ça nous juste des informations. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea, pourquoi pas Lévika de Godé, pareil, pourquoi pas Elaka, papa na Artavine, des gros bisous à toi, pourquoi pas Harry Louboya, bonjour à toi. Merci à Jonathan derrière la caméra, oh bah mon ami de tout le temps, Nazel sur le nom ici, j'en sais. Tu me pour analyser à propos de mon connexion des autres sambola, des oba où il est calme, où il est tout ça les lots. Tu me quoi pour ming te zo baté, te tu vois peut te zo qui doit plus dans les sengois dans la ici, j'en sais na plateau là. Tu me quoi ça moi analyse. Bonjour monsieur. Bonjour Carmen. Boni. Bon ça va, santé malam, boni opé. On peut santé malam nangolo. Nini. Tu peux t'en aller solo en boka, mboka etambola ndenge nini selon yo? Bon, le solo en mboka ezotambola nango. Na ndenge tomoni ezotambola mboka ezoke nango muke. Tozozela gouvernement ebima, so gouvernement biminde tokoyeba ndenge tokosala tout banda skoko yeba musala ya chaque ministre na gouvernement akosala pour tout landa toyeba place nini oyo azo travailler malamu oyo azo travailler malamu te selon code ya bonne conduite oyo ekepesama mpona bango nyonso yango wana nde tozozela gouvernement sikoyo gouvernement banda tobande kozela suite eza te tozozela yango ti enini ezozanga mpo gouvernement ngo ebi gouvernement ni tete ba liste oyo etindamaki wana ya koto biso personnellement koto ya cash toza na problème mingi te mais koto ya FCC nde bazaki na problème po tomoni ba reprenaki kaka bakombo ya bato baote ko travailler na gouvernement précédent yango moni président amonaki yango pe malamu te yango asalaki ke azongisela bango sous liste bakoka ko changer pour améliorer et puis na représentativité quand même ya basi na ya jeunesse quand même la peine na gouvernement oyo tozaka na gouvernement ya bato babanda ko sala banda époque Mobutu ti na époque musée ti na époque ya Kabila au 18 ans bango kaka basalaka mais quand même faut gouvernement ne bima bato pe bilongi ya sika pe emonana quand même ke bilongi oyo ya kala oyo utaki koleka na gouvernement au 18 ans passé yango moni ke place wana clair ezalaki te yango président a mekaki kosala kotindela bango susu message ke bameka ko rectifier o basalaki wana yango tokomona lelo bato kaka kimutema mabe ya bakongolais toujours o président Fachi azo diriger te au président bazo diriger bon ceux qui bandé ko diriger bazo diriger na kingaka ceux qui bandé ko diriger pour la ligne kingaka ti bimise gouvernement bala mongote herbaliste kotaki parce que moi ti yango ezo baza coincé ba potana parce que to potana te zo la saki muto o diriger pays eza Fachi po bango bazongi su epa na ya boy bazongi su epa na yeke non ba bandela liste wana bata la place nini ba ko corriger ceux qui zaki kingaka ti muto zo diriger mais kingaka ti fala bimisa gouvernement donc pour dire que c'est Fachi qui gouverne le pays, il y a des gens qui dirigent le pays. Bazongi ka epa na ye, azongi si liste wana bazongi sa yesu epa na ye kaka, yo bimisa sala boy promulguer signer ordonnance. Donc il y a des gens président de la République. Il y a to kati ba masolo lelo, les ala souste badbalo ba kote, il y a nazo ba ordre ya kingakati, il y a nazo ça, ceux qui ba ordre ya kingakati mais gouvernement bimite. Pour ani ba boy pour dire que c'est lui qui gère le pays. Il a géré le pays. Il y a 7 mois déjà sans gouvernement. Bon, 7 mois sans gouvernement, il y a déjà une mission qui toujours fallait négocier, trouver un terrain d'entente, yokana, et là on y a ministre qui a ndenge côté ya cash na côté ya FCC. Il y a est-ce que les gens qui n'ont pas la mouka mais mambo ezali? Bon, la mouka, la mouka, c'est-à-dire, bon, masolo ya la mouka, tu es bien biso, masolo la mouka n'engé zalaki. Tu comprends que la mouka zalaki nango association moko boé, il y a bâtiment basanganaki, il y a bakabiliste pour ba koka toujours ko pesa kabila poids avant na na pouvoir. Pour ce total nangamo la mouka to mona ke bango nyonso nde batikala ki wana bazana bango toujours bakabiliste. Parce que oui, baza ba kabiliste na ndenge nini soko zui Moïse Katumbi c'est un kabiliste. Aujourd'hui
Jean-Pierre Bemba, c'est un kabiliste. Aujourd'hui, Nani Mouzitou, c'est un kabiliste. Aujourd'hui, Fayulu Yemura, c'est un kabiliste. On a un kabiliste. N'est-ce que Joseph Kabila Lelo, Azali, kabilisme, il y a musée, il y a 97, 96, 97, Tina kabilisme et Koufaki déjà en 2001. Tout le monde a en 2001, R. Mouza Koufaki, kabilisme et Koufaki. Donc Joseph Kabila, au présent passé, Azalaki Moboutiste. Parce que ce total, Joseph Kabila repose quelque chose à Moboutiste parce que R a joué qui pouvoir, tout le monde a l'ongola qui batunion sur travail qui na musée, tout le monde a moins de Congolo, nani, oh nani, Didier Moumengi, tout presque nion sur travail qui na musée, Kabila écarté qui bango. Kabila en personne, il était moboutiste. Mais donc tout le monde a Kabila sali payé qui géré par un moboutiste sans Mobutu. Parce que tout le monde a Kabila. Azongi saki sous bato kala. Mokolo a pombo wana ande koyembisa animateur oya kala Mobutu. Tout le monde qui est sous le gouvernement a travaillé na Kabila depuis à Oumeli, oyo Atundu Luyongo. Azaki chargé de sécurité na ba aner ba sera circo ana Atundu tout le monde azaki sous na Kabila. Donc Kabila azaki Mobutu. Donc Moboutisme, je peux dire en quelque chose, Moboutisme sans Mobutu. Donc Kabila azaki ko gérer pays na netka Moboutisme ndenge zalaki mais Mobutu azalaki té. Mais yemo ka ne ko jouer ba rôle wana. Parce que to boni ce to sali parallélisme na Kabila na Mobutu ndenge moko. Aujourd'hui ba critère na bango zalaki toujours ko affamer population, triompher le mal par le bien, yango zalaki wana vol, pillage, il y a des ressources et puis tuerie, arrestation. Donc, ça aujourd'hui parallélisme aujourd'hui régime à Mobutu, aujourd'hui à Kabila, et ça a moko. Mais Mobutu a quitté régime de continue. Voilà. Kabila, Joseph, c'était Mobutiste. Azalaki Kabiliste était. Parce que la idéologie à Kabila, ou à Tikaki, tu es bien mboka ndeko tambola. Alors pour na koloba ke balamuka wana bango nyonso bazali na bango ba Kabiliste. Nde ozomona yango to mona ke to salaki tout ba manœuvre que Kabila kende na mandat o ya suka o etikala ki ba élection salama au mona ensemble ya bato nyonso bango nyonso idée na bango ezalaki ke to kende ba élection to boycotter ba élection. Or na 2010 yango na yebisa ke IDPS ezala toujours Brésil. Na 2010 so to landi bien vraiment na 2010 ba élection salama ki ba memaki peka IDPS na mouvement wana ote l'élection le tour moko et comme tour longo ba tour mi balé comme tour moko. Mais Etienne a yebisaki bango pe à son âme le fait Etienne a bango ata demi tour to okende. Au moins que to tchaki bango ba tchaki pouvoir contre mire. Ba monaki moyen ko changer te to continuer ki na demi autre yebi élection le kaki IDPS a gagné ki na e. Pour IDPS à Brésil mais ba mindele ba fochaki biso ba yeba lelo ni ba sala ki po mboka ki non IDPS a gagné ki pouvoir IDPS a joué ki pouvoir est incontestable yemo Kabila ndenga vandi a yebiki c'est la sala ki serment na ndako ne ya yemo ko oui après ta ki serment na ndako na parce que il a gagné a yebiki a gagné ki élection wana mais tellement que l'homme blanc a mon d'abord intérêt na intérêt ba congolais tellement que bazaki toujours na besoin il y a Mutuna Bango Joseph yango moni batika qui est na pouvoir malgré ba manœuvre nyonso IDPS asalaki yango moni Etienne aza toujours docteur abi bon akende demander ezali to rejoindre to komaki na 2016 Kabila mona ke loko sala susté a créé qui o akoye ko créer biso mo to yebi ke Kabila komi au glissement o ba élection que ça la reporter to moni ke Kabila komaki coincé ti ndenge pe papa Etienne ayeko kufa aye susu ba tripoter na église catholique a kosa biso mingi na 2016 wana ba biso non etikali 2% Joseph Andima pona nini pona ko biso ke IDPS eza Brésil ameka ko cha accord oya kojo esimba kité na septembre 2016 au moins IDPS a pesa un carton jaune to frappa ka dire carton jaune bana obanga carton rouge Kabila yimo akimi mbango pa basango oboya bocha biso ensemble po to meka ko dialoguer mais to ke na suka na basango batikala ko yebisa biso te ti lelo to tunaka abesho la yebisa biso ke président na biso Etienne o ya IDPS pe à son âme apesa kaye kombo ya ministre
abeshole oya sango atikala lelo koyebisa biso te kombo ya ministre wana ezalaki nani ti lelo na ndenge Etienne akufa toyebi ndenge bakambo eleki toke lelo na 2008 na 2018 ozoyebisa nga Lamuka déjà ezalaki na complot moko contre la RDC parce que toyebi ke moyen ya koaccéder na pouvoir ezalaki baélection bino bokomi wana bango nyonso bande kondima biso tozalaki na idéologie wana tokende sa machine à voter toyebi ke tobayaki tokende sa machine à voter de baélection oyo ya 2018 ya décembre mais IDPS tellement kaza na vision ya aigle IDPS amona na musika donc moni aigle ata avant aza akomona déjà à 15 km makamni ezoleka yango moni ke Félix Nasuka baye ko vanda na ba kabundi ba sololi na ba kabu ya bino so toke na idéologie ya sa machine ezande to aider Kabila vanda na pouvoir parce que en décembre et bane ko arranger ba to pouvoir de ati bando le kana TVOT opposition qui ma élection banda o sepela déjà pour ba que sanction ya peuple ezalaki congolais no na mutuna ba ke bato ande ba menele biso vidir esclavagisme o ba menele so na 18 ans faut ba kende ba okende même na moyen de élection yango to mona ke nani oyo Kabila a sali ba manœuvre nyonso aleka pour arracher mais IDPS tellement que tenaki bon et ba ki to céder te to tchaki to lancer opération contre Mir le 23 décembre photo que na élection allez Kabila et moi monique machine même sa machine avec ou sa machine to ba ki ezaki opération contre Mir to suki sa ki est po bango ba mona ki omoni ka e balansaka avec ou sa machine omonaka ndenge to monaka ba jefanga ba sodé bimi ba tozala ba logistique ba élection de salama après un moment e ba moni ke to ndimi machine ba tumbaki machine ba komela de ko camoufler pour ba élection ratée voilà tiko que dernier voyage na kene na Angola nde ba to sadek ba ko bise non faut ko luka candidat obimisa dauphin ndenge Kabila ki obimisa biso dauphin na Shadari to komona pe Lamuka ba frère na biso to ane ko penser bien sur bango pe bazaki déjà na Shadari na bango zaki fayulu donc Bemba na Moïse Katumbi pour na bango Shadari na bango zaki non bazaki ensemble na Félix na président Félix non président Félix to mona ke oui to ndimaki parce que idée d'abord il y a candidature commun et bimaki pas il y a nani il y a Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi après ba scène na bango ba sala ki abimi mboka ke exil aye ko pesa idée ya candidature commun quand na biso baza ba kabiliste na ndenge même Moïse Katumbi en soi nyonso ba manœuvre ba sala ki abima c'était des occidentaux pour na bango ba occidentaux ba calcul na bango ezalaki te ke IDP ça doit pouvoir pour na ba occidentaux calcul na bango ezalaki soit Joseph Kabila atikala a servir d'intérêt na bango comme d'habitude soit ba bimisa candidat bango mususu Moïse Katumbi ya mo ba sala ki ba manœuvre wana nyoso leka na Katanga ba mercenaires pour attirer un peu compassion ya ba population aza attaquer akoma opposition ndenge ayiko bimamboka imaginez ba Frank Diongo wana ba mekaki ko bousculer Kabila mwinde bakangaki bango mais Moïse Katumbi bakanga été Moïse Katumbi na Katanga basaleli kutu lettre qui nous a traitement abima pour na biso ba to mona loin to mona déjà qui complot na bomba ndeko sala contre la République donc mundele pour na yazaki na des candidats soit Moïse Katumbi soit soit nani Kabila atikala mais ba moni ba code minier na bango simbité Kabila comme on saba manœuvre allez Moïse Katumbi kuna comme opposant Moïse Katumbi ayeko pesa idée ya candidat commun ya omona ke mo ba kabundi babi tolongo makambo candidature commun wana ekomi Moïse Katumbi akomo ba kabundi na ba kabaza ba impoli bon nazo flatter bango te moi je suis de l'IDPS je ne flatte ni Kabundi ni Kabuya mais ba komé ko ba ke non ba kabundi ba komé ko manquer Moïse Katumbi donc ezaki da plan ba coincer IDPS na ba manière nyonso ba ko ça mais tellement que biso tozaka Brésil vision za toujours likolo na ndenge to keiwana to ekomona ke to komi le 19 septembre 2018 nini GEC groupe d'études sur le Congo de l'université de New York na Bercy au bureau d'études de recherche et de consultation internationale na fondation Kofi Annan ba ko bimisa Félix déjà na sondage ya 36% ezaka le 19 septembre 2018 36%. Babimisi Kamere na 17%.
Mais au moins, kaka bandeko to ba ki baza ba opposant Fayulu a la déclaration mon Twitter abi ezali sondage moko fantaisiste. Wana na zoe ba bloko apo biso toujours na IDPS to za na ba archive. To kanga makamno so abino pour la ni ba bimisi Félix les ba biloko wana ba bimisi ça ba nini ba sondage moko fantaisiste. To leki wana. To yeko koma le 25 octobre. Ba lobaki ke candidat commun à Bima, baké Afrique du Sud. Kokende bakenda ki Afrique du Sud, ba ko vanda ba onyo ensemble, ba ko étudier, ba ko mona ke non. Na minute au candidat commun pour azala na pays, ba ko zo ba critères. Félix Kuta kenda était caméra nda kenda ki na bato musu ba kenda ki wana. Ba ko zo candidat commun ba critères ezalaki, faut za la partie populaire, faut za la partie où ils ont expérience, et za partie où ils ont un poids politique. Donc IDPS déjà azala qui n'a pas condition pour abima sa fati candidat commun. Arrêtez au mona ke herba ke kuna ba ko zonga le 26 ote ba mo IDPS clair te ba organiser marche mo bandara le 26 octobre bandara na 18e rue. Ba ko mo finga Félix wana Félix aboyi machine o Félix aliembongo wa Kabila aboyi to ke élection sa machine ba sala marche mo pe ezaka na ngona bato belete ba safu ba mukebai ba marche ba intoxiquer ba petio ba finga ka Félix ya rozu pa Etienne ya rozu papa na mwana na yo aliembongo wa Kabila ba finga kutu mama Marthe o mama bato za innocente to yeko leka wana marche wana pe simbaka te ba so 400 personnes kutu kasonga se mokaka na bango yeko leka wana le 28 octobre baye ko sala susu nini moko na meeting mozaki na enseignement na triomphal yé moko matungulu wana lobi IDPS a toujours parti maire o eko aider biso na ba élection poto benga na Kabila même Muzitu aye ko loba Muzitu wana pa lobaka la nini wana bino parti o to yebi ke ko salisa biso tozala toujours gagnant eza IDPS mais baye ko comprendre te baye ko bengisa bango na Genève, baye ko kende Genève ou ba kende ko kuta na Genève soki ezaki le 10 novembre. Baye ko kende na Genève na 2018. Ko kende ba kende na Genève biso moto ebelo releka na kuna, ba komi na Genève, baye ko bimisa ba critères wana ezalaki ke Félix a gagné qui. Pour na ba critères bazoi na Afrique d'ici, Félix a gagné qui nani oyo Fayu nani Kamerepe azalaki na position à bien. Mais tu es tala boy, bou après ba yo sa élection na cahier de charge ko bima na cahier de charge wana ote biso to bimisa candidat commun o aza sa machine à voter azaboy na place wana to yeko mona ki Fayulu ayeko tripoter to yebinde élection na lekaki ba bimisi Fayulu côté ya masse ya parti qui président Félix a gagné qui côté ça mais côté expérience politique peut-être il y a bisanga expérience politique nini Fayulu aza nango expérience politique ni Fayulu la zaki na Fayulu a vivre mingi na biso a mboka salima et bon Félix a zaki ne mingi na poto Félix avant na ba poto na ba tamo mais na ba 2000 déjà à partir ba 2000 ti ba 2003 4 5 na ebité so ebi na marche o ele kaka na ba 2005 6 o le 30 juin o kondo tseke da ba que le 30 juin ba si so koya Félix azaka na marche wana a marche ka comme combattant abimaka la marche wana ba image ezalaka lelo au moins que ba yebakate azonga déjà période wana et puis azalaka ba tchaka na IDPS na position ya chargé des affaires extérieures donc azalaki déjà na poste moko net diplomatie na kati ya IDPS ce n'est pas que Félix azalaki ko travailler te era keito mona kiango et puis ba yeko sala biloko na bango à Genève wana ba yeko bimisa candidat na bango au Fayulu cahier de charge bimi donc complot de les entre Bemba na Moïse Katumbi wana eza clair complot ezaki da oh maintenant complot na Moïse tala bango nyonso ba kabiliste Bemba ye awa obi ke mutu ba bimisa Bemba eza ba nani ba occidentaux ba moni ke makaba Moïse mandat na esili mandat esili te ba monaki ke Moïse Katumbi ke simba les sous te c'est ba tentative ba sali ba bimisi ko Bemba ba bimisi gratuitement la prison Bemba bima prison tala ko bima prison premier voyage na saki na Congo aya s'enrôler mbala moko pa a komi ko ba machine aye ko sala campagne contre machine à voter oh non machine wana na lekaki na voter na sali soki 6 minutes ba sali ba calcul mais ngai na voter na machine wana ezwanga ta 1 minute te na poni na tactile elongia mutu na choisir Fati na sali boye mais yaka ko sala déjà campagne contre ba machine
Donc pour dire que Batouan soit né au travail déjà pour Kabila parce que bango balingaki compromis salama. Ceux qui toboya qui machine yebisanga avec quel peuple autonga to ba sensibiliser ba benga na Kabila. Kabila azaki bien outillé, azaki na arme. Même les bateaux poto ti lelo faut ba comprendre que na Congo a biso to bande ko bunda. Mais bango na poto bitumbani bande ko sala. Izaka ba injil ko finga. Ok bango pe fallait ba bangisa pouvoir ba na poto nyos ba sali groupe moi bino biso to chambo to zo lukata 10 euros to sangisa ba pays nyos wa monde to so maminduki to kende ko attaquer Kabila na batu ni baki basala ngote pona ni mais ka batu na kinde bande ko bunda na kinde ka biso mto bunda to ke ba marche to sala bo al ba ko bimisa Fayulu abimi premier azata na parti politique était na ebité na parti politique na so bo mona de apporter pas parti politique la muka SID na ebité so azaka na batu so ke na enseignement même otali parti na ye bazala kata na 4 personnes te ah wala yo mtolobi yango bazali mais nga na mona ka batu SID te na mona ka bango te na mona tikala ko mona ni porte parole SID na tikala ko mona na so ke na leki wana bon prince penga zala ki pa ya Mundelo Chalupa Chalupa wa comment pas Fayulu mais nga na prince penga zaki pa ya Mundelo Chalupa au portugais Congolais wana o ba kuma iko combattre era yaka na sima ya Tshisekedi papa na 2010 oui to komona ke prince penga uti na parti msoaye siko porte parole la Fayulu les années et on peut dire que IDPS c'est ça Brésil et ça parti au na Congo et organiser ba réunion ba sala ba stratégie pour la parti pour la régime où ça contre ba intérêt à peuple mais parti ni ba sala ba réunion so Zubemba d'abord parti na mo tono vide il n'y a rien. Les autres hommes qui n'ont pas apparaître traité, aza leader aïe, quoi Bemba, azo apparaître Bemba oyo kana souste pour dire que IDPS n'est le seul parti où il y a Kabila pression à Kindeli Banda Mboko. Et puis le 23 décembre, oui, na ochité le 23 décembre, tout le monde a que bango moko batu ya FCC ba koma ko luka Fatina limité, ba Kalev wana ba oya ba obete ba tout auto négocier pour mutuna biso bima par la grande porte. Même Sadek abande ko ya ko négocier na décembre wana. Mais elle to comme le 23 décembre. Ba communauté internationale, ba chaîne union internationale au bazaki na Congo, ba kendaka wapi na 11e ré. Yebisanga chaîne ni kenda ko na di et pas Fayulu na parti no bien na Lamuka ba yeba projet. Mais ba yaka autour na président na biso abino pas de problème. Nanga ngo sumba diarrhée rouge le 23 décembre pour annuler l'élection. Akoma iko lenga wana ayeba itendeke nini akopousa 7 jours wana. Bake ba média nyoso yaka na limité bango nyoso ba France 24 ba yeba position ya IDPS. Ba est présent bino 2 ans sali gratuit de 2016 à 2018 na 7 jours et a problème té. Tokende ba élection, ba élection to le 30 décembre. Mais si le 30 décembre condition après ça qui Sadek va publier Moutou a gagné l'élection et puis le 30 décembre va franchir ligne rouge T. Il y a au moins le 30 décembre tu frappe pas qui fort l'élection salamaki. Ce qui peut bon monter l'élection n'est raté des choses pour message. Mais ce que bato la muka bo gagner qui ma élection. Bo gagner qui élection bo pesi na communication na bino d'ailleurs bo ici population. Peut-être ba annoncer à bato bander pour annoncer que Fayulu Martin Fayulu a gagné qui. Oui, ba annoncer à gagner sur base de quoi? Parce que yemo ka kene ko sensibiliser bato ti na décembre ba voter sans ba que l'élection sans machine à voter. Siko ba nani ba voter qui yemo ka sensibiliser ki bato abibo yekutu bango nde ba bimisaka Félix Mabel yaka mbongo ebongo pona ni yemo andimi machine à voter. Donc mon ngi na yeso ko baza ba kabiliste souci na bango ke ba élection raté. Ce ba élection raté Kabila ngoti na pouvoir. Siko bango ba ngaba ya ba Moïse bazongi suna mboka négociation bazu ba poste. Même Fayulu ceux qui n'ont pas ça la projet né il y a 2 ans à transition. Après transition on a passé liboko na Bemba ou bien na Moïse payer ngo kende wapi. Vous m'écoutez qu'il y a une élection petit à petit, l'élection tout ça malgré que ça la parfaite mais avec 10 ans, né tout ça dans la lire on a tout monde chaque 5 ans tout que l'élection payé qui est liboso. Team Colombo qui vend stable. Mais yeba kango après IDPS, ndenge IDPS a un pouvoir bo. Dictateur mususu a relégaté na mboko. Ndeza wana makambo dictature esili na mboko. Et puis yeba kango ndenge za wana kango parti lelo. Opposition mo côté ya ko bundisa IDPS pour ba réussir parce que IDPS ndem tane ko bunda pour na état de droit pour ba tuba vivre malamu pour makamno sur les cas bien yango wana ngana lobake ndenge za wana donc Félix azaki
candidat au Nzambe malgré bato bazaki contre ye kasi ezali kande moko Joseph en Égypte bandeko ne balingaki ye te baki bateki ye mais ye kaka nde moto ayaki osauve susu bandeko na ye akomaki gouverneur na nini na Égypte kuna ndenge moko po ye azalaki candidat ya occidentaux te effectivement parce que azalaki candidat occidentaux te tomona même nani oyo Fayulu toyebi ndenge aorganisaki campagne na ye donc so ozwi d'abord Alain Dos wana oyo azalaka oyo moyibi mosusu azalaka secrétaire ya Monisco awa oyo bateka bairanium na bakatumbi oyo balialia bambongo na este kuna Alain Dos wana bango nde basupporta bafayulu ozwi lisusu Soros wana bamasa Moïse wana bamilliardaire bango nde bana osoutenir fayulu ozwi lisusu bamultinational wana ozwi lisusu na Mo Ibrahim soudanais wana bango nde bana osoutenir fayulu. Ok, mais c'est gentil tokomoshite le basuka. Bon, le basuka na lo bakara ke to soutenir d'abord Félix azan de konabiso congolais na répéter yango chaque jour photo tika mutema mabe o ezaka congolais lingaka muninga na ya zwati donc ngaka kafona zwa po na ni ya gagner ville liboso na ngai OK soki ba ndeko nyoso ya lamuka bazaki mayele muninga na bango azui pouvoir ya opposition fallait ba s'incliner basa la force moko to combattre FCC mais ba komi ko combattre eza mentalité na biso ba congolais to lingaka te même na libanda pays ba vanda étranger soki azana mwa kopa musala o yelanga connexion pona tia kopa wana congolais lingaka muninga na zwati ne ba mona Félix azwa ndenge ni pona nini nga fayulu te pona nini ye Félix. Or que dans le moment on a fallu en tant que patriote qu'on s'incliner, qu'on soutenir Muninga, place Berre les autres corriger pour souci na biso bateau ya Kabila o bako silangala bako kende petit à petit. Bako be da ko silangala bon to bossa na kutu Kabila. Yango na yebisa ki même la fois dernière que IDP c'est ça le roi mer rouge. Kabila alia na biloko ne kuna bomaka banyama na ye avant na ye calme. Mais ce que tinda ka batu na ye ba buskila ka IDP petit à petit ba ça ne ba faire chiter c'est quinquennat où il y a Fatih aujourd'hui ceux qui va salir wana ils vont se retrouver baroko ya na mer rouge ndeka ka pharaon asalaki na yebisa ki ongo dernièrement alandaki na Israël alanda bango tina na nini na terre promise et ba okati mer rouge ora vanda na ye souci na yeka na gagner mingi na tena landa bango na mutema mabe na kolanda bango moni pharaon nde nzambe a confondaki bango pe bato FCC wana ceux qui bazo continuer. Parce que jusque la population aza koluka bato malamu pour vivre bien. Si bazo continuer na ko coincer population, ba osuduka na chef na pharaon, na ba soda, ba onyo so ba ko ya na mer rouge. Allez, bana Israël ba continuer au Liboso. Donc OK, on a ba dédicace sur ça na bato. Bon, on a remercié d'abord monsieur Jean Pouy. Ouais. Ndenge azo permettre biso à partir à travers chaîne nae to visibilité na biso pezala na remercier bino pe na temps botier poto solo la sous ensemble to éclaircir batou na ko pesa pe ba mbote na ba camarade na ngai Fabrice Chiyoi masa na ngao na tika na jobu ba losako mingi na pesi pe ba combattant nyonso o baza na poto na Free d'ici o ya IDPS baza États-Unis partout donc tout travailler dans l'ensemble pour mboke ke de liboso mais loko biso to sala siko IDPS to la pété et loko na osenga kaka na bato bazo gérer IDPS pour le moment to luka ke IDPS qui est partout na ba province to mona ndenge PPRD zalaki pozwa musala oza batindu ya msuna malemba nkulu bena kisangani na territoire moko mona bat bando travailler wana même médecin moko mwaza wana azaki na mutu PPRD so oza mutu parti mususu ozwate même nga moko na voyage na 2017 na kenda Chikapa au mona soko bandi bandaki kuiti donc zuka bande ti okoma Chikapa na ba village nyoso ole ka nzelo mona ka ba drapeau ya PPRD et au moni yango banda ko sabatu na ba mungwa akoyabo apesi population na bazangi mungwa apesi bango na ko pesa mungwa wana ba ko voter batu wana donc biso peto luka IDPS tozala partout donc na Équateur bon IDPS c'est dans partout ba redynamiser les sous-partis ba travailler wana ba tinda ba cellules ba renforcer sur ba cellules dans la province même na ba DGM il y a ba combattants monsieur IDPS ba ko sala paix pour ba yeba ndenge nini mboka ezotambola ba contrôler ba frontières exactement elengi mingi pour na IDPS ça toujours likolo ndenge to ba toujours IDPS vivre
Bon, numéro contact, nanga ils allaient plus 243 99 177 89 71. Il y a un numéro nanga et contact. Merci, monsieur Jassé. Là, tu as un message de conscience à battre. Je suis dans le bateau, qui flou, qui battu. Aïe, peut-être histoire en dingue. Là, je dis merci à l'équipe technique. Je vois mon papa Jean-Pierre Kabea. Je vois mon caméraman Jonathan Sangwada qui est derrière la caméra. Pourquoi pas mon réalisateur privé Andy Lumisa. Andy Lumisa, ça bien pour Isa bien. Là, quand on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.